salama mabeke que sote mabemba bezale pa na yo ngaba profond na bino te mikem te so bien malamu na otika ya mabefo na lobela yo dasi o tirala te ko tirala ka statut na mboko ko kufara merci mwana oza eloko te po tirala oza eloko te e fada mutu ayebisa oza calme quel que soit ata salaka mabe tango salaka na G7 parce que au compte c'est pour la délivrance c'est donc comme sangande yango la délivrance liwe mninga yo benga ngo délivrance to mo chaque fois vendant parce que la diplomatie a commis déjà fait ensemble un peu pour la mboka o to mo ni chaque fois vendant ba activité so banana mais date aussi là et humanité nini ozo se passé entre wana parce que nataka mwana mboka mwana olo ba vérité na meki pe ovani sa makanisi na ngai natali chaque fois le vendom natali pe faire rigola natali stade de match pour natali 3 places natali chaque fois le vendom natali ba grandeur na ye natali faire rigola natali pe ba grandeur na ye natali stade de match na moni ba grandeur na ngo oyo mona sala yo peut-être ça qu'il va régler la tête comme ça là baro linga mabete pas yo za mutende azodre yo ate kitene nga jona héritier face à mobile pour ça mobile pour yo vraiment ka boyo so berso ba yesa le ba on va te la sentiment na yo pour nga na ndi meloko na babu etika la berso yo te na limite ke yo foko so na ki quand on kana na limite so na ki question za boy bino batubola na ngai akomater aux arabiens entre bango mibale nani o bako kotika le stade de Martyr avec le jour on sait que tomber que j'ai encore pendant à le 24 juin le 24 juin merci à la grande découverte partout les partout dans le monde il y a en Afrique en Europe en Amérique en Asie parce que vérité tire la vérité et comme toujours moi la bino na combien Ecuador vous solo toujours la carte internet moi la vérité boya ndeko na ko zapete ko limisa te ko tenga mate ko vérité yango yo alobi trop akoseli vérité makambo soko vérité ye solo na kati ya internet mutu aye koloba vérité yeyo nayebi ke mteme ezobeta mona yo oloba lisusu nini mwana yo kobebisela biso baprojet nga naza pasteur te nazanganga te mpo nabebisa mpo nabongisa nga azaka na posa loba kaka vérité que ton homme repose à peu Gigo la digital moyembi monene tika nzamba bacentre babatela yo sali mingi mpona mboka ya Kongo bato bandimi yo te valaka moto bayeba yango kaso moto akufi ta mboka mobimba
Comment reconnaître aux hommes qui ont mené la rafa base de l'eau pour te faire la ligne? Gigo la moli mole pe manakimia. Dans ces hommes là trop Gigo la bonne. Oui, les alliés, on t'a pas appelé loi à Zate. Parce que l'ouest de la mission surtout, to tira mukilo. Atoza na ba succès, atoza na ba nini yeba ke okendo tira ra mukilo. Soko bomi mukilo bo zwani. Soko sele mutu mabelo bi okozwa nini. Teko na kosala malamu tosungana ekozala bien. Bino batu obo tambola na bakombo ya batu ya mabe, bozolo baka mabe na singa bakombo ya batu. Keba. Wana banga yote na banga mutute ngana banga nsambe na respectera l'état na banga l'état. C'est que o bino tu botika na boza eloko te. Na banga nsambe na ngana respecter l'état na banga l'état. C'est que o bino tu botika na boza eloko te. Pona bino vérité na banga yo nani. Oza nani. Nazo ya bino ba animateur a mike na kote la bino pe. Bino ba yembe mike na kote la bino pe. Bino mayemba minene ngape na kote la bino ba grands animateurs ngape na kote la bino na toke na porte no kala te na beto vérité zalo calme ba autre nga efrada émission ne sabwe bo partager yango et comme tire ba matoi na bango bo partager yango 100% la vérité mutala te loko pona ko yoba pona vérité ali ra sa frère mutute na ba ni mutute Gigo la bako yemba pas faire rigoler pas grand frère na ye biso tout moni asali bien atiki ba œuvre parce que artiste est fatigué œuvre artiste est zato tu le temps la muki otie ba poudre na munoko ba rouge à lèvres o benga na artiste te artiste est fatigué œuvre na yo Gigo te mona atiki ba œuvre atiki ba maman na chanson oh bazo ganga ko ba tira la sala ngote ay mabino ba plateau mine na bima ba organ bo mazisa bo ko kate na Gigo la azamo yembi parce que biso na nature na biso surtout teke biso ba congolais to le ko témoigner ka ba bien mutu to ka za vie o ça malamu photo yese ka ça malamu ce que mutu akufi o azala ke mutu malamu te là il a 100% la vérité on va oh na so yoka oh na so mona o mingi ne o na so mona yo merci mona on a parmi ba animateur mboka oyo mutako négligence ça te obini sa mboka oyo pa Félix Wase comme tout a yebi merci oya pa faire rigola mutu ta yebi oyemba grands animateurs obwaka ba créer cartonnant et pas faire un gamin au sali on se petit lelo on veut qu'on joue un rôle on joue strictement à la maison mère quand tu pas osé quoi oui on va toujours à la maison mère faire moi la maison mère hériter moi la maison mère comment tu peux quand tu as guerre d'esprit quelque sorte à salon quelque sorte à ma belle moi besoin pas na yo Wala profond na bino te mikem te so bien malamu na otika ya mabe fona lobela yo. Dasi o tirala te ko tirala kai. Stati na mboko ko kufara. Merci mwana oza eloko te po tirala oza eloko te. E fada mtu ayebisa o za calme. Quelque soit ata sala ka mabe tango sala ka na G7. Parce que au compte c'est pour la délivrance, c'est là comme sangande on la délivrance. Lui ni yo benga on délivrance, délivrance c'est ngeni. Il faut expliquer peuple. Mabeni oya sala, mabeni oyo mona sala yo. Peut-être ça que ma rigole attaque comme sala ba rolinga mabete. Pour yo ça me des ordres. Yo attaque tenenga je vais hériter face à mobile, face à mobile. Yo va maka bo so ba ça on va faire sentiment na yo. Pour nga ndi meloko na babu etika la. Bersi yo tena limite ke yo poko zo na ki. Kana ngo kana na limite zo na ki. Da yo ngo ka o tika le peka kuna. Na limite o zo na ki. Bersi faut ba maîtrise. Moi c'est musique, non de terre à bino na esa bino mingi bolingo.
ngate rabino bolingo ngate rabino bolingo ngate pour la séparation non ngate rabino bolingo bolingana peut-être ma bébé bon la Guy parce que Guy ngala bi Guy vers ngaki c'est qui muto ba rivière mutalinu abona ngabuzomba te place à musala comportement peut-être ya mabende ya mwana nde bimisa mabe ya Guy pa na yo faut que la vérité là muto abangisa na mboko azala raté na loba plusieurs fois muto abangisa na mboko azala raté parce qu'on a respecté la théologie de la mission qui est là. Mingi na ba bino mingi ni la vérité. To yana na makambo ko sema mu stade de martyr. Parce que le stade de martyr to mona mam trop et le ka trop vraiment il est trop mam so bi ma trop mike. Que ba to ça sali. Ah to mo chaque fois pendant parce que la diplomatie a comme déjà fait ensemble un peu pour la mboka oh. Tout le monde dit chaque fois que l'homme va activité de ce banana mais ah dans ce reçu là et humanité nini ça s'est passé entre wana parce que tant que moi na mboka moi na oloba la vérité na meki pe ovani sa makanisi na ngai na tali chaque fois le pendant na tali pe faire rigola na tali stade de martyr pour na tali trois places na tali chaque fois le pendant na tali ba grandeur na ye na tel faire go na tel pe ba grandeur na ye na tel stade de match na moni ba grandeur na ngo tel pe l'état congolais fallait pas tomber sur la place wana parce que question za boy bino ba tubola na ngai akomater ozala bien entre bango mibale nani o ba ko tiki le stade de martyr abete le jour on sait que tomber que j'ai go pendant à le 24 juin faire go le 24 juin mais pour la ngai pour la moto na tembe mutuel na la vérité le préféré vraiment l'état congolais atika date le 24 et pour na maboko ya faire rigola parce que toi si ça fait débat toi si ça fait batembe toi si ça fait batembe na cité pour la ngana mona Messi Cristiano basa entre faire rigola na fali pour le quoi fallait mettre na stade de Martyr toi si qui a fait faire abet l'état congolais to que ça me tobe chaque fois de vendre ma c'est biso faire rigola pas c'est biso to peut c'est que chance à ça peut moi na mboka to peut c'est chance à mettre la biso musique bagolo bozala calme toya pe après concert na bino soki bosali ya malamu tobeta mabo soki bosali ya mabe tokoloba pe kaka bosali ya malamu tokoloba bosali ya mabe tokoloba na concert afali bino moko bomona na stade de Martyr azala frère mais azalaka gaulois frère azalaka warrior frère azalaka boy bomona nga ba tous les activités tous les membres azalaka toujours notre pa mboka oyo batu bazo bachef na stade de Martyr nga na loba nazala parmi bavictime oyo bazwaka bakala na kati stade de Martyr nabeta 2 mois na kati ya ndako natambolaka te tamaka eza mosala na nga également mpe ya faire rigola mpo nazala nakozala ata kope ya libanda nakozala totikela faire abeta stade de Martyr soki abeti stade de Martyr esimbi tokobetele maboko esimbi te kaka plateau tokolobela yango bino bamusicien oyo bozotambwisa bakombo ya bato bozoloba mabe mingi bachroniqueur tobosali mosala na biso oyo tosalaka tokomi na bakati ya baparti pris moko boye nga baka efrada moto atindenga leloko te mpo naliaka na sani ya motu te amelaka mai ya motu te nasengaka motu te oyo deja monanga na bete porte liboso ndako nete na mituka na ye asenganga 500 poto 1000 fois aya koloba mais boza partout dans le monde botala ngani partout vraiment osepelaka na mona na bino efrada motu na vérité ayi napesa bino napesa bino bon appétit parce que nana biloko nazoya nango oyo bokokima basira na take te na gi na ye nasali yoka baretrage mona na cadre oyo kaka na protege oyo mosusu mema mbi na kobimisa ozoma partout dans le monde bomesana kolanda toujours efador
vous avez juste bon appétit, on appelle ce bilo, bon mais ça va toujours dans la vérité. Vérité ça la bilo pas cité, et moi vérité ça la bien. Ban Asie, ban Europe, ban Amérique, ban Afrique. Océanie, vous avez partout, minimum ma Congolais place de Zali. Kasi bilo toujours mbote toujours mbote na ngai comme bisika utoza na mona mbote na ngai soki na sari na nga propre. Ozala la première dame. Tantina Bana, Tantina Efrador. Ozala la première dame. Depuis le villatoire. Masa Pembe. Masa Kimsangu Minandako. Yaya Longola Baleki Soni. Ozala la première dame. Namona Jamie Langa Richard Char. Patron Zara Moko. C'est métallique na Congo, métallique na Kata qui na ville qui chasse Zara Moko. Patron Richard Char. Boss number 1. Namona vela la Serge Koimobali. Autrement dit, Gino leader. Namona movela la Seda. Bagola bafungula misu parce que mamoto zokene subiate o efra lo baratenga de ala lobi pour le jour ngo e okoma o balinga biso te ngo bafungula misu boza la veille ya baninga pe bafungula ka misu concert ebeta mara to moni ba concert o to beta le stade de Maté parce que bafungula ki misu donc bino bafungula misu bola la télé lisu likola lisu pour le jour makambo ozala ndongo bokolele belé bofungula misu bozala veille Israël pendant les banquiers mon boss basaka makambo utasimbi ba terrasse nyesi pe villa Kinshasa Israël pendant les dans les banquiers utakabaka mbongo nekanga misu Jean leader Israël pendant les banquiers sans oublier namona faire na moko masa mbishi mosa taille kabebi masa ba couleur espace 19 cancer na moko bam on s'est recharge na bango ça va se le bien na baleki na e mutosa bolamba tu vas se toujours ma merci pour ta toujours ka bolamba ingénieur Ouattara mutasimba ka Efrador tango midi po comme tabi mambenzo liboso na bino bobanga te bokomesana toujours la vérité kane nasaki bino na bandaki mpe nasukisi tv ezangonga parce que oyo yanga minisi yango na kosome ngana bino tokuta ozoyita ta nzambe asungi à la prochaine. S'abonner à la grande Couvert TV, kuna reçoit comédie, kuna reçoit émission, kuna reçoit télé-réalité, kuna reçoit dans ma camion sur les Kaganamboka, on reçoit ngo. Oh, continue la biso Africa, pays la biso RDC, Captain la biso Kinshasa, chaîne la biso la grande Couvert TV. Tezayango mokoe, Yomutozana France, il faut s'abonner, Yomutozana Amérique, il faut s'abonner, Yomutozana Asie, il faut s'abonner, Afrique et Europe, il faut s'abonner, Amérique s'abonner, toujours, Black is beautiful.